Policier moko pe ba civil babale bakufaki na mobulu mosalamaki lobi loleki na botamboli ya bayi UDPS pona kotelemela bondimami na Assemblée nationale ya Ronsard Malonda pona kokamba seni mpe ya bayi PPRD pona kopesa maboko na ba institution ndako ya Mangomba Maïke lokola PPRD pe parti travailliste et bebisamaki ndenge moko pe na etonga ya eyamba armée de l'Éternel ya évangéliste Soni Kafuta. Batu mwambe bazwami na COVID-19 na boloko bonene ya Munzenze na Goma mokambi etuka ya Nord Kivu ayebisi ete batiami na bobombami pona kopekisa bopanzani bwa bokono pe mikano misusu ya makasi mizwami lokola kokengela malamu bokoti pe bobimi bonso na boloko boye bozali na bato pene nkoto moko na ndambo kasi botongama pona nkama misato. Cour suprême ya États-Unis elobi ete procureur moko ya New York azali na makoki ya kosenga mikanda ya bofuti mpako ya président Donald Trump. Cour suprême epekisi ete mikanda yango mitindama na Congrès. Donald Trump aboyaka kolakisa mikanda ya ye ya mpako uto yambo azwa bokonzi na kolobaka ete abombama na epekiselo ya bokonzi na ye. Ekoloshi nepesi ndingisa ete OMS etinda ba expert na yango na Beijing pona koluka koyeba elongo na bayi mboka soki bokono bwa COVID-19 boutaki wapi. OMS ndimi pe kopesa rapport na yango ya lolenge ekambaki bitumba na COVID-19 kino sika. Président Donald Trump azwaki mokano ya kobimisa États-Unis na OMS po azalaki kosenga makambo maye masalama.